Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Coca-Cola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Et puis, nous avons c'est la dernière fois. Batangé micro avant de tanga combo ya Félix Oise kwa na divagation. Premièrement, ça niveau mon a été, aza génération mon a été, azo kata mon norokilote azo tanga Félix Oise kwa nazo mettre en garde. Merveille le lo soto bino to son ata simamuke. Porte-parole à Luambo sala succès ti lo musique et beta porte-parole nenani. Hein? Soki mon fleuri toma campagne te danger. Ba président Kabila Vandara. Na kinga kati ana komina malu. Alala biente to côté bango ba croire wane leki kinga kati pour mona remonter à mabe bandaka la yemba banzembo monstre oyoka bwaka mais président pesi papa wemba 10e commandement album wana banzembo oyoka wana 80% disque wana Félix Oise oyoka papa wemba benga moku wa bongo kombo wana yemta pesa. Voilà, bonsoir, bonjour, cela dépend ya oyo bozui occasion ya rota la émission oyo. Émission na bino botolo bakake na info 16 ezalaka masolo ezalaka tobeta masolo ezoleka na Kinshasa ba problème nyonso donc tokena ba problème social politique culturel nyonso tobetaka na émission oyo pona kobanda émission na bandina kopesa ba mbote na batu nyonso o ba s'abonner na info 16 ba ope bazui likanisi ya ko s'abonner déjà pour awa makambo ya kitoko kaka elekaka awa tobetaka masolo ya bien pour na mboka na biso Congo mais ya lelo to ya mbeli bino moko ya cultura pays moko ya cultura pays donc orchestre cher ya Félix Oise quoi boyebi ke semaine oyo mobimba totalaki ba émission ebele eutaki koleka be émission ebele lekaki be émission liboso totalaki ezalaki oyo Kofi Olomide azoko s'adresser na ndeko na biso Bruno Chibala apesaki ba idée na ye be expression na ye o azalaki libre comme congolais banalise na ye asalaki azala libre comme le rôle congolais nyonso ya kosala vis-à-vis na premier ministre to vis-à-vis ya pays na ye azala ye libre to monaki pe réaction ya Oise quoi oyo atretaki Kofi de oyo ya lobaki boyokaki botalaki yango pona lelo avant tokeni nanu na maramususu to bengisi moko ya cultura pays to meka ko décortiquer na ye to meka ko sola na ye to ba nini penza oyo ezali koleka na makamwana mais sans oublier to landa pe image ya ndeko na biso merveille oyo za porte-parole ya Kofi Olomide ameka pe ko sala ba détail na yango photo nzwande ba oyo bazana kati ya masolo wana po ba meka ko expliquer biso makambango eza vraiment ndenge nini tokei to pesa mbote na fils Lasei oyo aza moko ya cultura pays. Bonjour fils Lasei. Ouais, bonjour tonton Mwinga 16 mm. Fils Lasei esali mo mikolo ebele bozoleka lisu na télé te ezalaki bapekisaki bino to eza nini to actualité ezala ngote te actualité ozanga te na grand mouvement lo wa cultura pays pour na bande mission na pesa mbote na monstre coach brésilien est grave moku wa bongo on a benga leader à la haute dimension na pesa bambote sikazali puis na profiter na pesa mbote na bureau nyonso ya orchestre directeur Senghor Kaletondo na pesa mbote na dipo na biso ipoka puka mais libre na bosanité viemiko extraterrestre na bosanité donc orchestre momba kwa bureau nyonso na bosanité Germain Kitemoko na pesa bino bambote sika bozali kwa orchestre actualité kozanga te actualité za mobimba to beti ba concert bela to beta récemment na Pacific Palace et ça l'a bien concert kitoko pa ya PDG Paul Bindu et les gars bien makasi to beti na Romeo Golf et les bien et puis na profiter na ebisa batu nyonso balinga cultura pays le 16 août oyo tozo beta na
ex Grand Libulu actuellement bakoma benga ngo village Chetemba to beta wana $20 droit d'entrée na profiter na benga bateau de bauti pa poto ba na kin Dengalula oza déjà na kin saka farine si la poussière te kwa Dengalula na bengi credo ngalula ba na kin kota wana mabanga déjà te wana mabanga te nazo benga bateau ba roya po bateau ba uti poto faut ba ko mona kiltira pe hivi ba otala ndule na suka émission na biso o benga bango bana poto nyonso bogi déjà le 15 awa le 16 plutôt où Félix Wazekwa azana concert na ex Grand Libulu wana na village Temba. Voilà. Fils na sei awa biso to kenda mbala moko na sujet na biso to likambo ezo déranger bato. Nini ozo ko se passer lisusu entre Félix Wazekwa na Koffi Olomide. Bon, entre Félix Wazekwa na Koffi Olomide eloko eza ko se passer nako lobeza moi incompréhension. Ozo comprendre omoni biso leader na biso aloba lokwa mwana mukete. Ye aloba mingi na masese lo wa Yesu. Donc pour comprendre ndenge mo aloba so moni mutamaela sali erreur ko condamner omoni asali kambumo lokola buzoba ko condamner yango na nteluka oyeba asali bongo pona nini. To alobi bongo pona nini. Donc monstre a est grave wana sagesse grave. Donc erbo moni a tenir ba propos mo to alobi likamo boy ko condamner na nteluka oyeba lobi bongo pona nini. Donc ezaka ke bato ba na difficulté à comprendre monstre nde bazo interpréter mal. Mais tolanda ki réaction monstre zai par rapport ya ba propos oyo ndeko na ye Koffi Olomide atendaki vis-à-vis ya premier ministre na biso sortant Bruno Tshibala. Mais est-ce que maramwana etalaki bena monstre marambo ya Bruno Tshibala na Koffi Olomide est-ce que tali bena monstre? Oui, ekotala na bien ekotala pona nini po au moins de toza boye toana ba relation musu eza ba relation de profondi. Vous comprenez? Bruno Tshibala n'a pas essayé en passant premier ministre sortant. Tous les ministres belé au bakipa maramboka ya artiste bakota pe. Mais tout le monde na acte Bruno Tshibala ye akundeli Félix Wazekwa papa na Elutumba. Ye mtazwa ki charge makambo wana. Asuki wana ta kundeli elisu papa mususu pour monstre fo boy bakatanga na académie des beaux-arts. Papa Liolo aza ba papa na ye bakundele papa Liolo bakundele papa Lutumba. Et puis loko marka e soko moni monstre mso azo défendre Bruno Tshibala papa Lutumba kufa samedi na 2h mbala mo babengi monstre fo na 8h to na réunion to yeba ndeni makambo obsèque wane ko leka boy na do marka e deux loko ngai na ke côté mo boy na kuti balingi ba sali kombo par exemple ya Raphaël Kibuka honorable to maître Serge Mundu automatiquement na hôtel Melango sans que na tout na kutwa vina e. Ce qui n'a comprend bien. Donc Félix Wazekwa alataki problème wana pour ka relation oyo bazana ngona Bruno Tshibala. Donc elingi koloba ke so zana mutu relation bien atasali mabe ba corriger te po yo zana na relation bien. Donc yo kanti ke asali mabe te question ne faut bandana rotuna président quartier latin aza politicien te a monsieur Maleki à s'attaquer na premier ministre sortant. C'est que les années logo moko o dérangé. Les années logo moko o bayokanité. Yango sali makambo wana. Wana za msuba secret na bango ya kati o peut-être ngana o to ebité. Mai ninga na pamba te. Donc avant président quartier latin a tenir ba propos wana na TV. Pour uta hôpital. Au hôpital malade ya mukete opération directement na plateau à TV. Donc ezelo moboé bana msuna problème na bango mobo o ngana to ebité yango salaki ke a tenir ba propos wana. Bon président na ngai est grave alandi ba propos wana mso ayebi source ya likambo akotika te il faut éclaircir bato et à clair ya comprendre boti na kokoma na koyebisa bato ke ba autorité balimbisa Koffi Olomide ba comprendre kaka Koffi Olomide balimbisa ba musicien pour liste ya mabia ya ba musicien pa ba politicien comme idée ya mulai. Voilà kasi balimbisa ba musicien pour peut-être ndeko na bango nenga utaki na hôpital azana ba problème outi na hôpital ba omonte ke propos wana quand même eza trop fort te batunde bazwango na ndenga mabe biso nyonso toyebi ke mutu po basala opération babetaka ya anesthésie wana epesa bato mosusu bilobaloba nayebi te soki na kosi ozo comprendre ye moko alobaki wana TV mbala liboso baopere
opération jamais koleka sans anesthésie. Donc azalaki une anesthésie. Vous comprenez? On a selon leader na ngai. Vous comprenez? Et vous avouez pour ayebi likambu oyo et c'est pas ça qui. So er amoni président quartier la tale qui a tenu ba popo na oh mais muto c'est que anesthésie na esilaki te peut-être. Vous comprenez? Donc batu bas bango ndenge ba ozulango wana te. Er kaka ye monstre wana leka na TV andio baba bien ya Koffi Olomide aza icône na musique ya Congo aza grand chanteur à Mboko compositeur à Mboko na mona mutu ta saleli yango émission waze kwa pa félicitations bo bande ko yoka na te molobi bien pona basaela yango te pona ni na Congo to lingika makambo mabende to zwaka to eloko comprendre bien te o interpréter na ndenge na c'est pas ça. Siko pourquoi kaka waze quoi ndake ko répondre na ba propos wana ba musicien mususu ba kipe na bango ngote mais waze kwa komisi yango likambo na ye pona nini? Mais n'expliquer que akundela ba papa na ye c'est normal akota makambo wana. Vous comprenez? Bakundeli ba papa na ye mutu akundi papa na ngai webi ndeni na olinga ye a marqué vie na nga mobimba. Donc Bruno Tshibala excellence akundi ba papa ya Félix Waze kwa mibale babaoba yana tunaki liboso do mutu so akundeli yo ba parents na yo ata soki azoko occupé fonction moko munene na mboka azotambwisa mboka bien te do yo kotikala kaka koma kundelaki nga ba papa atambwisa ne mboka soki akoyiba ayiba so akosala mabe asala po akundeli nga kaka papa esi nango. mais na comprendre te so lobi bongo po biso nyonso toyebi ke tolela mbula na mbula ba premier ministre baleki ebele po ba organiser élection esalama te. Bruno Tshibala moto aye kosala yango premier ministre n'époque ya Bruno Tshibala a organisé ba élection auto zela to tshela makele mbula na mboko. Bruno Tshibala wana a signé Jeux olympiques ya munene o esala makana ba pe kutu esala na époque na été mais a signé déjà ba corps eroya a ezaye ozo comprendre to er moko to aba congolais to lo ba likambu ndenge ezali to linga ko se masquer te to linga ko kolobaka mabete bolamu pe to lobaka ozo comprendre. Bruno Tshibala wana o pe akotia Peter Tiani na prison ya Makala. Et un problème temps, vous comprenez? Ata yezo betaka batu fimbuti. So déconner to dérailler tamboli bien te. Faut dire ata yo na ndimité na émission na oboye to na entreprise na yo mutu mo tamboli bien te lo batenga na sambelaka na banda olimbisaka tisuka te hein. Fimbu ezanga date d'expiration, il faut y avoir toujours. Kobo ça na fimbuti. Voilà mais na bato ebele pe totambola toujours bazolobela pe Bruno Tshibala ke ndenge gestion na ye na mboka ezalaki bien te mambo ebele oyo asali yango eza bien te ti totalaki ba video yo potala yango j'espère que ba beau frère ba beau kilo na ye ba obunda na kati ya primature omoni te ke quelque part pe ba mabe eza pe ebele na ndeko na biso wana siko biso point total ara mabe soka salari mabe soki famille bundaki wana famille mais na sur le plan national pour ngai fils la sei nazwa simé ba propos na ngai namoni mabe o asalaki te tolele élection salami en bonne et due forme yem to organiser ngo mais a humilité na place wana asalisi ba élection makambo ayela ke salami ozo comprendre donc nga sala politique te na sala politique te ebele baleka na TV afingi po kuna ba pia mbongo ebela oleka critiquer po kuna ba chaika po ba pesa e poste donc nga na oloba kaka o na yebi. Mais est-ce que vous avez que na bambola motangaki premier ministre sortant na biso pe na likamu na bino ba musicien nde ba boya bobeta ba concert na poto atikala osala pe démarche moko te et puis na ndenga zo kende na eboye atiki bino ka ndengo na malgré bozo kumisa ye quand même. Je ne crois pas que makambo robeta na poto est engagé qui je ne crois pas et puis makambo robeta na poto e bandi lelo tezu yeku tata idée te que jour akoko comme premier ministre na mboko des dossiers à kala oyo il fallait kaka to trouver ba solution puis bande ko na poto ba bande ko na biso ti lelo batinde la biso ba vidéo total ka ba fête na bango ba anniversaire ba fêter na poto malgré to beta te ba ka banzembo na biso yango banzembo to bimisa yango babina ka bande ko na biso na so leki TV bwaka ngai ka bande ko na biso na pe mtu ba chela biso ba koda kende wester de baba ndeko na biso ezaki nango kanda mo boy eleke élection balinga ke élection c'est salamiti ba conseil ezonga voilà na kiti sikoyo malembe ya Wilisi nga ndongo zotala biso toke malembe na dossier ya ndeko na biso porte parole oyo ya Koffi Olomide merveille Rambo
Mais porte-parole Aleki a expliqué likambo ndenge ezaleli et puis aboyi na ye ndenge bino bolobai ke peut-être anesthésie nde batiaki ye omoni te ke etushaki ye yango esalaki ke ye mpe na tour na ye a interpellé ndeko na biso Félix Wazekwa na koloba ke ndenge azovanda na limete wana moto avandi na ma campagne azoleka aleki ye na vie omoni te ke omoni kote bobandi omema siko problème. Mais nayebi te soki merveille autant comme merveille nayebi te so merveille wana vraiment nayebi te so atanga to aza pena kinwa to ndeni débat oyo to makambu oyo ndenge lobamaki ekomi yavandaka na limité leader nanga vanda na mofle oh pongia limité na batama campagne to ya mofle ya différent so lala na mofle o ronflé pour lala kuna je ne crois pas. Soit comme ça la différence il y a un complexe à un niveau ya complexe na on a évité ana bassesse moko impossible na été soit les gars na bande de l'école vous comprendre et puis ngaku tunazo kebisa ndeza la dernière fois na ye batandre micro abanda tanga kombo ya Félix Wazekwa na divagation premièrement ça niveau mo na été aza génération mo na été donc il faut ça musika na makambo wana vous comprendre ngaku na regretter ndeko bandina ko fiolo midebo wana ya bitumba ba papa eza makambo ya engagé ba père merveille akokota ngota eri yazo kota ngona idée na ochanike Wazekwa na mtu aloba te po Wazekwa na tante aleka tanga kombo merveille abando répondre tane ata audacité wana na ebite soki nani ana simana atindi aloba bloko wana yango na kebisi ya keba nga beta na culture pays orchestre ya Oni britannique ya matete souci na soki eza beta tour na lola praya ozonga amona ngo ye na ebite porte parole na musique makambo ba leader azo kata munoko kilote azo tanga Félix Wazekwa nazo mettre en garde merveille pena lelo soto bino to songa ta sima muke porte parole à Luambo sala succès ti lo musique et beta porte parole ne nani papa na biso tabule auto kenda porte parole ne nani aze loko te na musique soka landaka sima mema basaki banini a continuer boulot na e mais aya raté azumi ko bandelo baba n'importe quoi et puis diction azana ngote tonalité mabe na ebite mboka ni auta donc yango nazo kebisa e eza la dernière fois na e aleka soka leki liso amona nga na aleka azong aye na TV amoninga na TV aye na internet réseaux sociaux tozana e ozo comprendre Félix Wazekwa zangi batu un orchestre entreprise à monene to a plus de 60 wana akomutanga bandaku akomutanga banini eloko nini oyo patron na ya kosala o patron na nga kolembana ezata ozo comprendre ezate or so tokenda ba dimension mususu omonaka Wazekwa likolo Net dimension ba dimension ebele Wazekwa tanga trop akoma livre on a musique ya Congo musicien mota sala ngo surtout na profane na akoma livre livre sur le côté internet 5 étoiles et puis il faut tout dans un livre à publier dans édition nini vous comprendre mundele ebi livre Félix Wazekwa était comme le monde entier karaté ba changer ba zo na version anglais vous comprendre azana tante ya leka banda ko loba kombo ya Félix Wazekwa za parent Wazekwa za responsable et respectueux na mboka au Congo akoleka te aloba kombo ya Félix Wazekwa merveille c'est le côté le bien on a cadre quand il y a musique il y a répondre il y a musicien aza musicien te cadre ni ya musique ya loba ya za na conseil ko pesa Wazekwa te on se comprend soki ndeti ngaza ne logo loba te pa Wazekwa loba ni merveille aza musika na biso choko azo chawana mais ngana bi merveille aza licencié ya tanga nchiki moi ça va donc ti kofia cheki pembeni na ya yebike c'est bon soka licencié ya carton bali yamba nga na eto sola na français nga na mwana ina ti ya bimi licencié wapi yamba biso na eto sola ana ba défaut ebele to ke musika te ya lokwa na osa ele publicité mo boy ana ba défaut ebele ozo comprendre ana ba défaut ebele ebolo bate ana ba retard pena makambo ebele po ba bloko akumisa nanga elekela ngai namoni pena zana complexe moko incroyable namona ba complexe abongo te bilo to kumisa net bilo ngana connecté 24 heures sur 24 heures voilà ce qu'on est bilo akumisi yo utolo banini yo landaki yango utolo banini yo leader na vanda na Montfleury ya biso vanda soki na ba limité limité wana so ngai basango limité tout na tabulei ya komi na mindele noir poko te za problème premier noir akota kuna tabulei atuna ba papa na biso batiki biso ba Etienne Tshisekedi atuna ba kinzenga valeur limité ya
soki mofleri to ma campagne tezali danger baprésident Kabila vandaka na kinga kati ana komi na maluku alala bien te to kote bango bakroire wana eleki kinga kati ozo comprendre bakonzi ya minene bakoto oyo bana bachangu lelo esali bino mpasi eza kaka mpo boyoki ke bango bavanda na ma campagne yango esali bino mpasi ma campagne ekosala biso mpasi te wase kwa na ndako na poto wana bandako na bakishasa wa ebele nazwa jour mosusu navanda na tv na olanda émission namona émission si je ne me trompe pas ya Nana Bodugo efo ezala entre Nana Bodugo bien Hélène Kaleme ezala na RTVS 1 so mémoire ya bien alakisa quelque ndako na presse azala surpris alakisa quelque ndako ya Félix wase kwa amuta muketa Félix wase kwa a déplacer orchestre Kinshasa Tino Olympia ye moko producteur na habité leader ni ya Congo salango okenda louer sala memi ba mais puis plein meilleur spectacle tiba kanga Olympia ti lelo muta sala makambo wana ate balobela yango te balobela yango peti. Voilà fils la sei tozokende toujours na lisolo na biso ya makambo na bino yo bozowela na oyo ezoleka entre quartier latin na culture pays mais na kati na ngo pena nini esalaka ke Kofi na wazekwa ezalaka na ba problème ezalaka nini bon omoni na nzembo moko toyemba bayinaka kaka muto balingaki bafingaka kaka muto bakumisaki ozo comprendre bayebani bien soki nakozala clair bayebani bien monstre ayebi bien ye mpe ayebi bien ozo comprendre baincompréhension eyaki eloko mwasi bokabwani ti tosali makambo ya bien amona kaka mabe ozo comprendre monstre aleka na te vatanga akombone grand chanteur grand boy est-ce que esi akumisa te ata eloko moko ya monstre peut-être eza te eza te nde nini moto apesa ye banzembo lelo abetelaka tolo ye wana eozanga ndeni mpo monake motema mabe bandakala ayemba banzembo ya monstre oyoka bwaka ye mais prese apesi papa wemba 10e commandement album wana banzembo oyoka wana 80% diske wana Félix wazi koyoka papa wemba benga ye moku wa bongo kombo wana ye mtapesa ye jalousie banda wana ozo comprendre jalousie banda wana wana abe monsieur si tolanda tozana bafana baorchestre na okuto komba musicien te tolanda de aba masolo wana toyebi bamasolo yango eleka ndeni ozo comprendre donc batu omoni osola na muta maele puis mutu aza non seulement azaka na intelligence mais na sagesse faut kolanda avec beaucoup d'attention ozo comprendre monstre d'amour Félix Wazekwa est grave aza n'importe qui te na mboko so olandeli bakamaradi ne oyoka kaka docteur na kingandi oyoka kaka excellence kuna mutu kingandi ozo comprendre mais olanda balider mosusu bazawa kotakenda bavandaka bakuluna banani donc classe moko te bandenge moko te ozo comprendre réputation eza ndenge moko te oyo na oloba monde entier bayebi donc eza na classe moko boye et puis nalandi émission moko na ntongo nalandi émission moko na ntongo Félix Wazekwa akotenir balangage wana te boye na boyana oui bien sûr ana classe batiaka émission wana ezalaki mbuta likasu na mutu mwana bosani kombo basala baanalyse nalandi yango leo na ntongo na net bana raison aloba bongo monstre d'amour et alokwa bokuti bomondi pasteur akota hotel bozwamba mo ida mabe eboswaki ndo te ya basumuki bakuna ozo comprendre donc monstre ndenge aza wana yango nauta koloba ngo so bomoni muta mayele asali likambo ebimi lokwa buzo babokondane na te boluka boye basali yango mpona nini voilà boluka boyeba soki asali yango mpona nini retour ya defao po eza actualité fils la se tokoleka yango te retour ya defao esali yo ndeni wa napesi na bambote ebele na général defao tosolola na ye et puis jour ya arrivé na ye c'était prévu tokende aéroport mais santé epermetaki te yango nazalaki te mais tozosolola nasepeli na arrivé ya vie azwi temps ebele libanda wana bapere bato bapesi biso sentiment ya osala musique ozo comprendre et puis orchestre ekendaki Kenya babon souvenir neza ebele voilà kozonga na ye ndenge aye mpo miziki na biso balobaki elali mwa moke eske aza na eloko koaporte ou bien biso nyonso tokoti na biso ka nzungu moko esala nango mpe eloo te miziki na biso eza ya kolala te et puis miziki ya Congo ekolalaka jamais mutu ayebi soki miziki elali soki musicien ya ye nde eza ya kolala miziki eza ya kolala te
bacascadere basali bakri ya sika ezobeta baeclipse basali bakri ya sika ezobeta tosali nzembo na biso ezoleka mikolo na te valita chamala nzembo oyo prese basali featuring na héritier Watanabe na bapesa mbota passant formidable deux fois te ozo comprendre musique elala ya bango nde elala biso tozobeta baconcert tozobeta tozosala mosala na biso nde ezalaka nde obeti lisolo ya héritier mpe epousse nga na tuna nano mais héritier ka alobi mbamo orchestre epanzani donc c'est que orchestre ezali na babase mpe na te yo fréquentaka émission nani héritier trop mouvement wana c'est que ezali mpena na babase ya makasi te te base ezala te ndeni héritier Watanabe azala héritier Watanabe avant bamaster wana baya ozo comprendre baya bamaster baodébrouille vi na bango bayebi raison nini epousse bango balongwa bango moko bayebi eloko etindi bango balongwa moni biso na musique yana mutu mosusu yo koza na bapake na oye kaka okomi koinfluence nga lasei longwako longwa nga na otya opesi nga mwa $2000 boye vertige na longwe yo lobi oke na opoto komokipe kayu na yo komokipe famille na yo natikali na telengani yo lela yango moni bakarrière baya ebele ezobeba héritier Watanabe aza de héritier asalaka badiske ne avoyageaka na baproducteur ne ozo comprendre donc bana mai badeside bakende tant bonne chance eza idée bango bazwi tokoloba mabe te kosimba mpe mais yo yebi ka génération ya lelo tokoma pressé yango wana kwa voilà tokoti siko na actualité ya culture mpe hivi na minute oyo boza na album boprépare esilaka kaka te mpo banda na banda koyoka yango esilaka kaka te nde eza boye baprogramme ya mouvement ngo eza nano ndenge nini album esilaka kaka te te album ezwa mwa retard mpo presa banda kosala livre les petits bonbons de la sagesse livre wana makambo esali biso nyonso toyebi eza lisusu secret te eza nango kitalatala motu to amona donc azwaka ntan na kosala livre wana les petits bonbons de la sagesse oyo aza nango na motema oyo aza nango connaissance ne aboyaki ezalaka pa na ye apréféraki apartage yango na mokili esala bien donc yango nde frene moke album et puis tobandaki studio déjà komi presque na fin studio eza déjà presque na fin eloko mosusu ezwaki temps album titre nango ezala boza mabe aye kobimisa titre mosusu article 23 atiaki mwa jeu concours moko wana esalama na bareseau sociaux bato bachoisir titre album ezwa titre nini d'élection wana ezwaki mwa temps ti tomoni article 23 est dominé donc yango moni album échangé eza su boza mabe te ekomi article 23 donc album ezobima bientôt totikali na bamikolo bamwa te bane te me bamikolo ya kokonte oyoka pena jour J moins 30 jour J moins 29 tookita kaka album ezobima kala te na intégralité nango mais est ce que biso oyo tootala bino tosenti neti mwa kokita moko ya culture mpe hivi c'est comme si mwa bese ekoti mwa makasi na mouvement wana dernièrement toyoki badanseuse balongwe bino bamusicien bazolongwa kaka ou juste banani bakotikala wana vraiment me makambo yango yango nauti oloba wati makambo yango nauti oloba wa mutu moko auta ne soyo wapi aya fente omwa $1000 sala orchestre na otya opwa yo mpo olongwe ovandi ka botali ibwato basali album esimbi bwendeni nga mpe na olongwa nga na mokolo neti okekemba pamba bino fili asali nzembo ozobeta nga mpe so nasali kobeta bobotama mokolo moko te ozo comprendre oyo alongwe alongwe oyo atikali atikali kiltira pays vi eza lokola église monstre d'amour Félix Wazekwa est grave yende pasteur donc ata bandimi balongwe akontinue kosakola sango ya ndule biso na bao batikali biso bao totikali tozo continue kiltira pays vi donc soko olongwe na yo bandimi musu ya sika bakoya évangélisation ezosalamaka ona osala évangélisation donc bandimi bakoya kaka oyo amoni kende nga na lembi longwa kende sala mpe makambo biso totikali mpe tokontinue makambo mais ti sikoyo banda balongwe mpe moto aleki atanga fils la sei non namoni ete oke touche lisusu côté oyo yo moko oke touche do bato nyonso balongwe moto aleki fils la sei aza te mais otomona jos azobeta déjà mais fils la sei nano abeti te toomona jesaki azobundabunda fils la sei mpe nano abundi te bato tangi wana baya bato basala image ya kiltira mpe evi mpo lelo biso tosepela na kiltira nga koya nanga kiltira mpe evi bajose bamilongwela kala na nsima jose yana bagénération bamisien bakota balongwe mpe na nsima ya bajesak bato ya ndenge na ndenge baleka mpe balongwa bakota balongwa donc eza ndenge nzambe wakumbela makambo na ye nga nakuta bajose te nakuta bajesak te me nayebi
bango par rapport to atata moko to sololaka mais na ndenge sikoyo ya ndule wana micro tambola ngana bana leader a changu kota changu tambola omonake na vivaka ndenge moko te na ba musicien mosusu okanisa wana voilà ovivaka ndenge moko te na bamusicien oyo biso tozokanisa tokomi petit à petit na suka ya lisolo na biso question ya suka po vraiment tokabwana na biso malgré oza musicien oloba mamba mboka mais quand même il faut tala yango po wana musicien nyonso alekaka na info 16 question wana ezanga te ndeni omona mamba mboka ekende bien to mobuluka mobulu eza te mobulu cela veut dire que vie eza pena bien kaka te kongo na biso omoni makambo ya kongo batonga ndako na mokolo moko te ozo comprendre ata oza na mbongo no ebele obetisi 10 000 brique yo moto obimisa moi te po ekausa briki wana ozo comprendre donc mboka eza na makambo ebele tomoni bakangi banzela basala basote de mouton wana topesi chance na président sika ye toa mpe sire na ye ke makambo ekende bien donc mboka ndenge eza na mboka ya bien mboka mpo na nga mboka ya nango bien ozo comprendre mpo moto amona mboka eke bien te na ndimi te moto so akomotambola deya na batelefone na ba 1000 et quelques dollars moto aolata deya badisquare da bachere boye bata poto baomona mboka eke bien mais dans l'ensemble difficulté otolela chaque jour yango wana kaka mais petit à petit nde baosala baréunion badialogue babongisa na bango toyebi ke eza facile te kodirige pays monene lokwa oyo eza demi continent kodirige yango ya facile te mais tosambela toujours mpona bango topesa bango bachance totika koloba kaka mabe toencourage mpe ya malamu fils de sei mpona lelo tosuki awa mwa badédicace epa bato na yo oyo bazolanda yo epuis opesa conseil na vie na yo kofi mpo mwana moke abetaka mbunda na vie no kofi na wazekwa conseil oyo okoki kopesa bango mpo okobeta mpe mbunda mpe bayoki quand même bon mpona baikone wana ya congo conseil apesa bango ya te ozo comprendre conseil apesa bango eza te nga naza mwana ya papa mayele naza mwana ya félix wazekwa esi grave na père nanga tosola deya na ndenge ndako eza émission oyo nde naosala yango prés alingaka te père alingaka te tosala baémission ya boye oyoka kaka directeur senga opesa elettre ya suspension directeur bosuspendre nga te batouche père nanga nga mpe fo na touche donc eya makambo yango ezalaka bongo donc suspension eza te directeur donc nasengi déjà bosuspendre nga te mpo mwana moko boye mutu moko boye awuti soki wapi akotouche personnalité ya père nanga te donc wazekwa azwa encadre baresponsable mpo ndeti nga naya responsable ozo comprendre na mwana atangaka na ekole ya monene soki boye bakolega mwana yango omona badepute bana basénateur soki omona mutu moko boye emso aza na ekuta emso asundola bato moko boye aya kocrache sur père nanga esimba te ozo comprendre esimba ta moki te donc yango moni esengeka totelema donc directeur yo yebi makambo ndenge ekendaka donc lettre ya suspension tiana wana se mpo biso to wana éducation na biso okobota bana 10 bana nyonso bazwa o te ozo comprendre père alingaka biso nyonso tozala lokwa ye et puis ezalaka mpe souwe na nga mais ezalaka mpasi kokopie totalement père ozala mpe kaka na mwaki yo moko boye wana tire donc ngai yango oyo soki oleki naleki donc otouche palin otouche ngai donc eza bongo otouche palin otouche ngai so oyo makambo ya bilamba nazala makasi oyo makambo bambongo tozaza ekomi mpe makambo ya veste cravate maître serge atelema wana bamaître ekapa barafael kibuka toje kolatama surtout wana kutu makambo tolingaka booloba baokoma esalaka bien ozo comprendre donc yango wana kwa bambote badédicace wana profite napesa mbote na zeka luzeka prêtre auti mikili tomonana wana le 16 na village Chetemba na bosani te JP Lukombo Mikoranson Simeon Musindondo na bosani te Dred Karoulage Awechi na bosani te Alita Chamala honorable et puis docteur Jeff Njadi le teta na bosani binote Joël Yayoshua ye en direct ya Luanda do ye pena garçon moko play okangi kombo wana Joël Yayoshua ana Luanda garçon moko bien asololaka bien donc blague ya te. Et puis, nous avons maître Serge Mundu, l'avocat de la cour, nous avons junior qui cap maître avocat Samba na bango mekolongi sabangote. Na pesimbote na batumo ba uti poto,
Benito Ngalula, Dei Ngalula, Saka Farine Sila Poussé, Credo Ngalula, Moïse Lasei, Bambote Sika Bozali, Nabosanité Maître Raphaël Kibuka, Odilo Mampouya, Badisquarado na beti Odilo Mampouya, Bamaneta Badolce Gabano, Odilo Mampouya, Menake Potote, Ezaka Awa na Opala, Avenue Opala Awa, boutique Ezawana, Kuna boutique wana bakatisa piraterie nemi. Bakati bango piraterie kotarate. Vous comprenez? Boutique exemple à suivre, na pesi batunyo spasala kuna bambote, na pesi patron nango Odilo Mampouya bambote, veyo ebinde to sola ki chombo to continuer à faire. C'est tout là c'est body excès de gaz na bosanyote Moïse Mbemba, papi pour le mannequin di papeterie na pesi bambote petit na office la sei. Na pesa mutu mombote excellent nani honorable et puis vice-président de l'Assemblée provinciale Francis Chibalabala élu massivement na masina wana donc honorable na pesi bambote yo ebinde makambo zokende cordon yoder kalumbi ya mamester moi si apembe moins de lisumu akomi rouge kuna basimba rate mamester bambote na bosanité maître Guy Mafuta Kabongo muna ya la bambote sirozali et puis na osukisa lisusu na honorable Paul Bindu yende makambo actualité honorable Paul Bindu au salaki na Pacifique donc ya rolobeate quoi ba internet sezoko mabatu bazoloba rien à dire honorable Paul Bindu ba petit na bango yo kiltira pays ville kololoboko kitoko makasi et puis merci l'invitation na yo ndenge o penser robenga ngane émission ba tebele ba déclarer ba mona nga kala yo bira studio boulot nde biso boulot. Merci beaucoup wana ezaki liloba ya suka pona émission lelo na fils la sei wana ngape na kepesa mbote na ngai na opesa pe numéro na ngai ya WhatsApp ça ne dérange pas wa na opesa numéro na ngai ya WhatsApp mutu alinga contacter nga na WhatsApp abeti plus 243 89 9 671 671 plus 243 89 plus 243 89 9 671 671 wana nga moko na répondra quoi. Voilà. Mbote na ngai na ya Wilisionga Pierre tupesi mbote na Zoe Kiambi masa na ngai frère Richard Madega to compare to ozo ayote to benga na réseaux sociaux to benga wapi met to ebi kozali pona lelo mbote na biso na Aaron Lubamba o azalaki na sima ya caméra pona lelo lisolo na biso esuki awa ciao. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage.